côté na chambre na moi sina likangu moi ça moi sur chena ndako mais likangu tout le monde a besoin de mineur oyo mwana muke mais yo lelo oza responsable na société o yo za la exemplaire mais yo ozu mwana batu o ya muke aza peut na ba 14 ans 17 ans ya yo bana otindi bango na France ba kende kotanga na université ba Sorbonne yosko bana bato bateka ba ndembi bateka ba maniok nde bango komisi bango basi na bo lelo ba ministre nyonso babimi nazo seka bango parce que c'est la fierté à autorité morale moboy c'est faux parce que Joseph Kabila tonga boutique mogote so kaza na boutique il faut avoir kende Chine ba Turquie par no somba biloko ko répondre ba client naï on a le ballon ba politicien congolais faut ba ko pesa biso ba dîme ba pesa ba pasteur parce que magazi to comme na pesa que ba bato belé ozomona mais lelo comme on a bateau to benga ba corbillard bateau ba loira toujours ko se retrouver bazan a posé à peuple éteint tozaki na mandat awa tobi que non 2016 tout arrête baké na oya ba beti borna bango via e awa lobinini prenez-vous en charge omoni mundu ke l'équipe peuple zater okoza na arme et ko talem sous 10 balles au tirer mais peuple tant bazwa ka yo mo ki somo zu arme boaki. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali sa prima ya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango ifweni ya Salela tango beko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours sur CL News TV, mon PPSIK. Je dis un grand merci à toi, Christelle Arose, maman de la presse congolaise, et merci aussi à celui qui est derrière la caméra, Airmax Tadi, merci à toi, merci à Golo Mayala, merci à Babouni sur CL News TV, au Bolanda Rabiso de temps en temps sur CL News TV. Merci à toi, Rokarmi, ici, Papine de la Meso, toujours, merci parce qu'on a que vous allez pour aimer, partager toujours l'émission Nabiso parce que partager, comment dirais-je, partager vraiment l'émission na public Nabiso au Balingaka Kolanda Biso de partout dans le monde entier. Na rubrique Yamasolo Yamboka Tolobela Rabino toujours ma camion sur les kaka toujours na Kinshasa parce que vous allez toujours na besoin baza libanda Yamboka koeba qu'est-ce qui se passe ici au fait à Kinshasa. Aujourd'hui, je reçois pour vous Epenge Fofana. Avec lui, a invité Nanga Lelo pour te débattre parce que l'autre bande causé la yango de GIE gouvernement. Batobele bazele gouvernement et bima
bazela ki yango po ba biloko emati biloko za cher gouvernement nyose ko makana sima gouvernement au futa transport pas cher gouvernement au sala gouvernement yango ebimi avec mon confrère on va se partager des idées par rapport à tout ça. Là je dis déjà bonjour Epengue Fofana. Bonjour. Bonissa. Bon, c'était là un kimia pour ala zosunga. Message nous relancer na baino so bozo déjà na CLNews TV message relancer na bango lo bana bango ni déjà. Merci na batunyo so ba mesana kolandanga parce que bayebi d'abord bayeba nyama na kombo na ye neti ba biso ba Epengue Fofana to ina moi look mo boy OK photocopie nanga ko bima mais est-ce qu'à répondre ba critères nanga lelo ekomi kenan so ika muto a zapega boy amoni abikete wana tuna l'homme du moment pour anime. Tant que mon amboka Etienne Tshisekedi a osala makambo ba OPCP ba kombo na ye ozomona neti ya wana OCP na cadre kitoko moko a salon o pena na ko ya ropo Huilery ça dit soko lingo za la propre oye ba coiffer yo ko répondre ba critères lelo bato na poto ba linga ka opona nini ba bikeno soki ba koti na compte na yo ba kutaka sérieux ozomona parce que neti lelo ngai na hotel na buzoba eza combat au mona mboka Eliezer abundaki na tanaye eza normal te ozomona kana ozomona mwasi batangisi yo kilasa mais lelo poni nzela keno ozwa information peut-être olongoli bilamba na yo ozwi soutien na yo ya pambo tikali nango na tolo na yo olakisa yango bato eza bien ti mais nga na ko féliciter yo kena bato ba mesana kolanda yo oza moko attaque congolaise mo pona nzela opanza sango soko zo panza ngona ndenge sengeli ngana ko sa nini na ko féliciter yo na ko remercier pe cameraman na yo po oya za ko encourager yo te ko filmer buzoba azo filmer oye sengeli net ndenge obenginga to solola oyo esengeli to solola mituneza ya yo ba réponse Isayanga. Oui, bonne déjà santé à honorable Eliezer Tamboué de retour déjà à Kinshasa, je vous rappelle bien, bah habité à déjà Nabiso Awanakin depuis semaine passée, à Nabiso Janakin santé na ndenge ni évolution ni makam de bandi parce que ala lisaraté. Moi mboka Eliezer esengelaki oye komelaki ekomelaye po epesa biso pe batoto ansima na ye maele paye pe ayeba banani balingaka ye banani balingaka eti mwana mboka Eliezer moni mambo etali santé na sekaki bato mususu Eliezer ye wana zongi kisasati osolola na ete même voiture roulaka oyebi couleur nango te mais pona makambo concerné compte YouTube oyebi ke ba vie banini au préféré olobela n'importe quoi pona nini batalao ye azongi kisasati combien de bateaux ba visiter mwana mboka Eliezer Eliezer tango koko soana ezuye meloke salinge sengo ba poisonner mon amboki Eliezer mais Eliezer a sali fierté à immeuble na Kisasa te a sali fierté pe à parking ité pour tous les politiciens congolais on fait la politique pour la bien-être des peuples congolais net biso ba congolais soki na pona sa député lelo na sa député à FCCT to député à PPRDT to ya IDPST ozomona mais naza mandataire naza comptable à peuple notable à peuple nde tindi ngai mais ko kamwa peuple azola lanzala ye pa na ozoba biloko na fulu ko kamwa yo zola ta ba veste chaque jour mais chauffeur na omo kaza na basket à malongati mais moi na mboka Eliezer asa kimia na yebi ke même pona koma na Huilery moi na mboka Eliezer nde aiko tika ngai ya ke boulevard na makamo mususu mais ngai Eliezer nde tozotambola na eti bon to bayebi ke Epengue Fofana même na combat Epengue Fofana c'est qui o mando c'est ka surtout comme strict ba utala ndiko na ngate boya capté na ko benga na ba misusu mais to moni quand même sourire na illuminé ça c'est quand même plaisir non ezaki bongo parce que moni tango to koma na ba étape net na minute to comme une étape à gouvernement étape à ko sekape sili parce que na kamera na batu ya FCC ba jui ba responsabilité mais ba mususu tie ba poudre na mutu zoka tango zu poste eza responsabilité soki ba tie o gérer ya salon oyo neti mona mboka papi ozo point aza gérer awa eza te ka bando c'est la fière non il faut répondre à ba critères
soki kilia ye fois santerre accueil moko a bien kilia pe aye aponi coupe alingi faut bokata ye pe ndenge sengi ne bakoloba lokumu asa la classe lelo ba ministre nyonso babimi nazo seka bango parce que c'est la fierté à autorité morale boy c'est faux parce que Joseph Kabila tonga boutique mogote soka za na boutique il faut avoir nos kende Chine ba Turquie par no somba bilo ke répondre na ba kilia nayi ça dit yokola ponaka ça la politique il faut alza kolala kolamukanya na kingakati ay ba keno ba congolais bazana aru ba congolais bazana loja ba congolais bazana province net ya Lomami ba la muka kindenge ni mais ko kamwa ba ponyo député net na Lukunga aucune assemblée babé yango assemblée nationale ça dit boza pona peuple mais bokomi pona autorité morale et français on a même la dictionnaire ils a raté autorité morale en politique ils a raté pour yo oza mona musalati oza bugume sa commune Kinshasa faut répondre à ba critères ya commune Kinshasa so oza répondre te ba kolo commune oyo oza mwa musana bango ba kotuna yo ndengo oza boy et moi oza moi appel madame mais émission saluant de ce pays nangote ça dit oza bato ozo sala musala balingelo ko saliti il faut ce que ozo ngasima yango mona mundele asali mutuka masali rétroviseur so oza un bon chauffeur so fa une kit faut la rétroviseur faut la visière c'est ça oui c'est ça gouvernement bimi pour ne fufana gouvernement ngo sepe nango bato ba nommé kitoko pour ne ozo ngonde ni gouvernement ngai soko tali na komba obisoto bundi na lobana bato loko moko Simon Kimbangu o bato bamema na mapeka me ba décevoir kombo Simon Kimbangu Lumumba oyo lelo na lukaka professeur ngaye yango na lukaka mona mboka kokonyangi okona kotaka pe assemblée parce que assemblée seulement pour na ba député ti attaque citoyen congolais au lati kazaka nde babi keno kuna bakendara na veste mais loko esambo loko la veste na Congo ezati pour veste na mba lokumuti net na mitu na bika na zone no na émission na yo Nathalie Gano mwana mboka Richard Pangi abi petit na ngai mambango ebandi atindi moi veste na beti pourtant on servir mboka na yo okotungisa mapona transporter okotungisa mapona kolia te mais kaka na Congo to même na ba pasteur atonge église bandimine batonge église bandimine bazotia mabonza bandimine bazosomba mituka mais yé aza même noktia ko pambola bandimi wana ti yango lelo gouvernement ebimi mais osala soni ozomona basimo Kimbangu na balumumba basala kombo na ajini nga lelo na koza même na mukolo Lumumba na kombo Lumumba sala na mboko motaza na 80 ans 70 ans mazako mituna te comment azo marcher na kombo Lumumba mais les contraires na âge na za mukolo Lumumba yango nazo luka kokonyangi honorable lokola ye mutaki na campagne ya kotangisa bato na tunaka professeur Lumumba ti lelo ozomona Lumumba akoma na niveau nini na G3 licencié gradué mais Lumumba ningisa mboko quand on parle en Afrique premier prophète noir c'est Simon Kimbangu akufa na âge nini pe Kimbangu atanga na université nini pe ba professeur Kimbangu baza banani mais lelo po moto akende na kamba akosombela mba pembe alati ndengo monaki na même na élection babenga Fati maboko pembe pourquoi caché judiciaire la mona mboka Félix akota boloko te aibate atika pe ko gérer te même na Belgique place à sama ba misala na yi ozo comprendre lelo na sepeli makasi parce que tant que na Kalda au lieu au sepeli Aldar propre mais au lieu au remercier bateau ba servir yo parce que métier na bango ndenge toza lelo aw ce n'est pas dit que non quelqu'un ça quoi faire ndo mona mutu pamba c'est faux lelo ko ta veste na yo mais obimi élégance na miso bateau il faut remercier bateau basala esthétique mais si ça arrive aujourd'hui moto aza quoi faire to moto aza na handicap na zoto na a commis président de la République ça dit na Congo aza utilité maintenant ba rozwanga fofana ta chaussure ba tienga na diriger ba handicap mais il faut to moto akatanga lokolo parce qu'il y a eu douleur to moto aza na misapité aliaka na loboko moko akoyeba ko respecter to aza na misapité mais kaka na Congo nyeto mona ka moto ayebi ko proposer même nzembo te mais bazuye ba tie ministre ya culture koko diriger we randenge nini oko diriger jibe ndenge nini mais bango ba bi passe ya ko proposer nzembo
tant que tu es l'hymne national. Mais il barata ko pesa moto a pesa o a sa l'hymne national valeur te to gena rafikin papa a sale ke quoi faire. Oui ba so skuto yemba nzembo indépendance azo bela sala AVC tisiko bakipaki to yemba nzembo indépendance. Ngai na gouvernement o pour na ngai za non événement. Non événement pourquoi? To kenda ki une élection pour un changement parce que ils ont passé moto a géré salon pendant 10 ans. À saler le côté. Aïbi valeur à tondeuse, aïbi valeur à poudre, aïbi valeur à kiti à coiffure. Si yo, bazongi si les sous tout dans les passés. Bato ba gérer ba Congolais pendant 18 ans. Congolais a zan valeur. Yango zoma ba pays nyos ba pays voisin ba Congolais baza plein. Mais to mi tout na pourquoi? Lelo zomo na kuluna. Chaque jour, on a contre même émission Molière à Salak. Parce que Molière a monté que non a pas que non na Congo moyen isati. Même les autres luka investisseurs. Comment tu peux venir avec un Français ici? Parce qu'il y a Ebiké, Namboka, Batoba Sake, Banin. Tout ce qu'on a dans la Salaka, Babilo Kouanati. Mais les lots, et l'eau connue au Kotia. Moto a Ebiso a commune Balamoni Mbisi. A Ebiké non, pour na Okangambiso, il faut na tia filet. A na filet à Kangimbisi. Omoni moustique o la liboya ko le galito yi mais o beta mbata o rati mais soko zuka kombo chele boy pa akangami yango na ibiso kenon ngai na o soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état. Pourquoi? Génération nanga na monique moko a citoyen congolais a fouteli demi parcelle matiki mapango na bango minene pour Etienne Tshisekedi dans mapango na mboko. Parce que Tshisekedi a beta histoire ya ba commune belé ya mboko de ba kabolango yango ba benga kaye notable à limiter mais lelo moto aza locataire na capitale tant ba blobaka RDC capitale de Kinshasa ville Segombi Félix a longwe poto a fouteli ça dit na fait du mois mukolo pango aye azumbongo nayi ozomona Félix a ebi kenok ndenge ba liaka lipa ayebi yolo ayebi kapela ayebi lutendele ayebi kiseso ayebi pasa ozomona poto tambo na Félix na babiloko muzusu akati po so tali na communication magazine to comme pesa machine on a lobalo na ba politicien congolais faut ba ko pesa biso ba dim de ba pesa ba pasteur parce que magazine to comme pesa que su ba bato ebele ozomona mais lelo comme on a bateau to benga ba corbillard bato balwara toujours que se retrouver bazan aposa peuple te tozaki na mandat awa tobi que non 2016 tout arrête baké na oya ba beti borna bango via e awa lobinini prenez-vous en charge omoni mundu ke l'équipe peuple zater okoza na arme ekotalem sous 10 balles au tirer mais peuple tant bazoaka yo mo ki somo zu arme boaki tout le monde ata ba film mais lelo Etienne Tshisekedi soko tali CV nae premier docteur na droit na Enikin Tshisekedi premier opposant Tshisekedi moto à prendre bato bola ta cravate Tshisekedi mais to jusqu'au moins nae président de la République nana koboya so luki maman ya Félix okomona maman Marthe moi si oya faire quoi accompagner Tshisekedi partout même na histoire ya bana biso bakotanga ngo siko okoboya Tshisekedi po kende wapi mais ba ministre ba ye ko accompagner ye ndengai na ko soutenir bango te parce que ba décevoir peuple congolais décevoir peuple congolais na ndeni réaction nous ani par rapport à la victoire to moni ba danse ba zobina ba tche ba nzembo ba zobina ba poudre tu sais na Joseph Kabila na bato ba accompagner tant ba non Joseph Kabila a échoué monté un pasteur congolais netilelo tozaki na assemblée provinciale mon amboka Godin Poy a critiqué Joseph Kabila bandeli tisuka mais to quand une élection muto FCC abimi président de l'assemblée provinciale FCC à Monsimba na ko kamwa ndeni na ko bima ministre penda ya sport na mboko plus de 15 ans Daoud motata caissière ya mbongo pena mambo Italie sport aucun jeu olympique yé ya malamu ezati imanaka ya pamba awa azalaki ya tete obemina kwa sali nyonso imanezonga na nzela
soko ke okuta kombo ya Mosumbai oye awana ngaza na mona komina Kinshasa makambo nazoloba nayebi ke mwana mboka atusa ayebi yango musée ozomona na komina Kinshasa baza na discipline na bango eza sport nini handball mambo abala maboko wana soko ke na kauka mambo etali basket eza kauka soko ke na Angola lelo bana komina Kinshasa eza na ba quartier Madimba Diallo quartier Ngwaka Madimba eza côté ya Zandu bana belé bazobeta lo basket non handball na Angola eza bana komina Kinshasa ba changer nationalité pour ani tango bakuta na ba Maroc et Tunisie au moins que non batu Angola bazozwa peut-être $6,000 mais na Congo joueur wa ke Maroc a mati avion azozwa $1,000 ça dit mbongo tout ba osela ngo Mosumbai Mosumbai azwa organisation ko s'organiser na église so tena ba église de réveil église ya Mosumbai ekendaka kombo point soko ye mupaya ba pesa alar na église ozo point mais ba congolais bazo souffrir obimika libanda église okomona ba shegi soko kena matete église esili prière esili akabeli bino mbongo na Kinshasa ampo Mosumbai aza pasteur mais ko kamwa makambo mabezo leka na Congo mais ba pasteur ba accompagner Joseph Kabila ba yiko kango la Congo te mais comment mutakoza na auction ya mutaza na myom na libumotie pe na loboko boyo bikisiye mais mboki ezo souffrir ya lelo Mosumbai yo azana sport tota sko passer na ye na imana tango même maître Toro azalaki ata ava ba mona mboka ba Didier Timanga baya oya komi le président Iman gérance na ye ezalaki ndenge nini moni na Congo ezalaka soni même ndenge toza awa mama po bazwa yo kata sukia faut pas tout naoti papa a eza salon professionnel to yambaka ba cadre ba sénateur ba autorité mboka mais yo avoya okata sukia outaki wapi zamona do ba obetili solo ndengo za na site na obwe po cameraman aya o tout naiti parce que sokozui liboke ya pokana liboke ya ngolo ezaka mbisiti mais ezaka ndenge moko te moi différence ezali yango kaka na Congo bazwaka bato ba ministre kaka boy pour mutate lamba ya IDPS akomi ministre. Oui, Fofana, avant de continuer, toujours de Banabiso, réaction na Izanine, na publication automona na réseaux sociaux pour na vice-gouverneur Yaba Congo. Oh bah publié na moi si et tout et tout. Tu peux dire quoi par là? Réaction Fofana par rapport à l'image réseaux circulés, tilelo et bima qui lobi réseaux circulés. Bon nga esa nga pasi ya. Esa nga pasi na biso na minute yo na zipo nde toza ba panzi sango boye. Photo lobaka makambo moko oyo lobi pe salem ngai tango papa Lutumba akufi moni bato akala bakoko na biso batanga ba classe beleti me batikila biso masisi baba non mona muke abetaka pe mbonda bakolo pe basani ni babini etikala bongo okoza na openda o sali 80 ans d'âge o 50 ans d'âge mais mona muke akobimiselo mo boye pe intéressé yo ozomona na lobata papa Lutumba kufi na lobi keno bo pesa kulutu na biso polemu kendi organisation ya matanga wana ekokende bien polemu kendi na lobango bien avant tango papa Lutumba kufi tango ba pesi polemu kendi na sara organisation na e bien mais ba kuya bato ba wela ra toujours biso ba kinwa ba ndako yiba mbongo papa Lutumba ozomona même na ba ministère aux hommes dans le gouvernement, au biso bakinois, totanga na Sorbonne, mais bango bakolo Sorbonne, basay la publicité. Au moni école oyo na Kabamba, lycée Kabamba. Soko talima la publicité ba peinture basay la ngoti. Mais para wa tinda moi na e aw. Ye moi s'attaque école wan. Mais soko zo le kana Kabamba au moins que non, lycée Kabamba yango a. Nga mona awa journaliste wana ya TV5, ya question champion aya aw. Ma visite première école lycée Kabamba. Est-ce que yo oyebi ki na France ya tala école wana atala aya awa ngai na kanga na photo a na lycée Kabamba. Omoni ezo sala soni. Critique ya ba mindele to tikango. Lelo esala nga pasi na teleminare mopanzi sango. Mais okomona mutazolo ba non nga ba chaîne congolais na tala ngoti. Mais kaka yo na zolo ba omoni moto emati, transport emati, politique à Congo. Yé a s'intéressé na ba kotala ka indien, kotala ka indo-pakistanais, babilo kwana eza abisoti. Soko ta en Europe,
mwana ko na mwasi na ye akoti na miso parent na ye azo caresser ye azo embrasser ye et ça normal mais là ti biso na za congolais mais ça na papa na maman na nga o bazwa ki choix ya kobalana pe babotinga ozomona na critique bantu soki na moni même ya na ngai nga za na mwasi il faut na kima ya na nga na éducation nga na zwa exemple ya liboso ngai koko na ngo o aboti papa o abokolinga asa kimbangiste na kola dimanche basaka musana na ndakuti po ikeno eza mukolo Jésus Christ nzamba pe maka makambo tu basaka samedi na tongo ba 5h ba chauffer biloko bokosa musalati ngai na kola ko kalobi keno soko meli cigarette obeli liboma soko meli masanga obeli liboma inquiétude wana ekotanga na mutu tine naza boy na attendre âge na nango na mela masanga te na mela cigarette te kutu moi ba 2 jours nde comme na muso tindinga na zui masanga na simbelio na yeko pesa na kola na kobanga wana ti lelo mais lelo kozwa critère ba mindele ko na ngona Afrique et comme normal au moins mitio et sengola te lamba obi na miso bato lati mais dans un moment que non okokota na chambre olongoli bilamba na pourquoi totonga kandako ozomona pe totonginda o sali salon to sali ba chambre o sali salle de bain ça dit eloko ne loko ça na rôle nango okoza na ba père à chaussures rebelle mais chaussures na chaussures ça na rôle nango et comme na Congo et comme normal moi ça longoli bilamba asa komi lobela azui yango atie na ba réseaux sociaux a trouvé normal yo responsable na société ozui mwasi la musoza na ndaku na yo na bana na yo na mama bana mwaso aboyi ko zwa mibala libanda mandimi kozana mobile na kati ya ndaku mais yo ke na mulikangu na omo boyi molongoli bilamba bozi téléphone mama téléphone ndenge fanya na poche na ngaboyi eko filmer ngandeni mais et ça soni comment on a même la police congolaise ça dit boye kozwa mutu maintenant yo la police au telemi na bozo filmer pe mutu ça comprendre le ko nati ça dit bino boyena na salon a bokoti boza concerné pour na ko sécuriser ba to ko ya ko observer mutu mais comment caméra ne utaki wapi ils ont filmé police ils ont filmé na moto za concerné et ça bêtise pour na nini congolais azo ka sonité à telemi même na coin on ata ga ba série ata ba chaîne français jour nini ba français ba recherche publicité à RTNC. Une publicité à la chaîne congolaise qui est au Québec en France, aux États-Unis, mais bino bo sala c'est bino bana basi. Ozomona ya ongai na longoli penda makamu susu na osala pour le moment na hôtel na bêtise wana. Tala niveau vice gouverneur ya Congo central. Bakuta yo penda ni ata na zomona na ba libérer ye ba osa maman moniki bomoto. Basomba ngote à l'époque si moi qui m'a ata bilamba te banata ba rafia wana mais basana valeur pe mundela bana obanga bango mais l'autre évolue de sali un pas bilamba yeye so ozana kilma bo la te lamba bo esengelo ata chemise so ko lingwa ta biloka mindele te neto mo ata bato msa Congo central ba ata maputa non ba malien basaka folie West Afrique en général basaka folie ya bazin parce que c'est lamba na bango moko et on basaka folie nango même Etienne Tshisekedi l'accent n'a pas cette série la valeur à Tissi. C'est ce là en tout cas toujours basé parce que Aza pour se sentir à l'aise sera là basé parce que Aza africain madame mais bien le besoin culture à Mindele américain a trouvé normal Azo tambola Azo embrasser moi si Azo simba moi si mais comment type biso lelo au côté de la chambre na moi si na likangu moi ça moi si au china ndako mais likangu tout le monde a besoin de mineur ou mwana muké mais yo lelo oza responsable dans la société au lieu à la exemplaire mais yo ozu mwana batu o ya muké azapet na ba 14 ans 17 ans ya yo bana otindi bango na France bagende kotanga na université ba Sorbonne yosko bana bato bateka ba ndembi bateka ba maniok nde bango komisi bango basi na bo eza soni nga za réaction te mais eza soni ya komona no vice gouverneur ya Congo central et ça buzoba neti lelo moto azali keno vice premier ministre bozomo ya keno kiloti na ye anda ya se bozomo na ngona ba réseaux sociaux tu trouves ça normal peut to ape ba taille moko te et ça na ba muso ko la ça muso ba moto agangi atalité mais ba to za na sonité je te dis frère ben lelo moto bon non aza conseiller chef de l'état
toi as conseiller autorité morale non ngai Fofana nayebi ke na keba classe ya makasi te nazo répondre na ba oyo esengeli ndenge Nzambe azo faire kotambisa nga nako telema boye motayebi ke epenge Fofana bazo benga nga na kombo oyo papa na mama bapesela ngai mais za bato mosusu bazo pesa kutu ba mbongo pona osala publicité ya kombo mais esimba te bazwi pe batio na gérance mboka osali pe tamule me kombo no pepe yebi yango te ozomona ezosala nga soigne moto wa pinda bato wa viena nga bokulaka moni na Équateur so bazo benga o bokula ponga za mutetela c'est biso na bango toza pinda ba noko toyande muto amboloko mais eza soigne ngai na sala erreur pona yebite de jour na apprendre Nzambe abatela papa na nga bomboko place aza bomboko iselengi na yo kai na histoire mais nga na vivai alive na pigeon na lupango na veni kana na place balelai na loba que non bokulaka ndel le jour là papa na nga bomboko iselengi koko na nga apprendanga mo bokulaka ezalani c'est dit bokulaka za mutu a valeur eloko alokumu ndomna neti na quartier bozana mino na ba palais mais moto moko ya tongi palais mo boye o moto to akomi ko talelango moto akomo luka bergenier batonga ndako wana mais lelo moto bazobenga bokulaka moto bazobenga excellence c'est dit kilote na yo sous kilote na yo to sous vêtement na yo bato bakende komona ngo na réseaux sociaux en même temps na bano ba dépasser ba 27 ans ba 28 ans ozana valeur te ozana valeur te si on est bablo a bongo na lobani na okumisai non ça buzoba c'est-à-dire azo mérité aux amis soit batuti mozo mo na l'Assemblée nationale et au député national ça sonne ce pour bilo Congo ici là jusqu'au condamné basi mutunde ba publier bango ba sa mabe ou bien ça buzoba na bango bon on a retenu le moko na ebike na remise et reprise à Joseph Kabila sénateur à vie na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État na yebaka mutu moko auta libanda viena nga mo atala nga na ba réseaux sociaux benga nga epenge Fofana abi petit biso to kola bien obi pourquoi biso bongo parce que génération na bino même pour bala et opposer problème na tunie pona abi yo nengo zaboy ozo bunda ozo $100 mais moi si oyo il faut linga ba que somme les iPhone $800 $1000 mais yo pour conserver $1000 ça pose problème vous avez à cosité ça dit les longs à petit ami nanga na bi na somme les shawarma moi 4000 francs na pe c'est moi 5000 francs donc ils en a papa moko boye au âge na ils ont répondre même na âge ya moto ya zo déranger te vous avez répondre mais el bleu à tous les années vous avez na Congo ba pasteur bazo basi na bango be installer bango ya mboka libanda bazuba bango be installer na mboka libanda azo abandimi bakomi ba senzi na ye ba umbu na ye ba ndo kombo ya ye palais yango zomo ko tozana ba pasteur célibataire mutazo diriger be église minene okoza célibataire point so tango bato ya na be église ba séminaire yo te ya bango ni parce que nete na boyenga za mupanzi sango na okele pa venete ba papa na biso ba kibambi chitwa na bani asali na média na kotuna ye question moto wana ti polemu kende wa ngai na ndimila musala na ye na batasa di banati lokole ozomona na kokende ave tana ti boy moto wana ti Eliezer Tambwe mentor na ngai ozomona na kokende kotuna to ya musoma to faina palais maintenant to zo na car petit na ngai mona ngo tuna ba question zala boy parce que yo za obala bota oyebi yango te ngana ko betelo lisolo awa neti ya pédiatrie oh parce que ngana na mwana ya grand frère na boti na tema maki non pédiatrie awa ba traita boy so yo ba étape wana olika na nti parce que yo oya komi moziki papa na o pasteur yo pe rolo koli okomi pasteur te ya ngana respecta ka mwana mboka Kabundu Alesa parce que Kabundu Alesa accompagner Nzambe na ina banga ina basi na ye soko ye na église o mona momi na ye azawana abana koyeba koyemba te mena taba sali na bonzambe azoyemba wale azobina awa bana ye bazobina awa so même ata lelo nzambe abengi ye to ata lelo age na ye esengi ki apema po mwana ye alobela nzambe comme ça bandimité ozomona mais moto to azara préparé na Congo ba kana ba slogan ba na ba 5 chantier ngana mona TGV
na tuna vient na mona Paris na bife TGV okangela ba photo atindela ba vidéo mais na mona ba chaîne congolais ba c'est la TGV publicitaire to mona ngote ba na 5 chantiers so ngana uti yawa Bujimai Kabinda Lubao Mawa okena loja lamba mena zaki ministre information okomika na aéroport bandi kolela pona ko yebso ndeko bazila na ashi na yowana ataka vice ministre intérieur maalela na loja po aza mutetela akiti na aéroport à loja boye bazila leli menda tonge université pasa nini médecine na loja mais bato batangi pendant 7 ans to 6 ans baeka na mama moi na hôpital général mama moi zo reconnaître université wana te zasko na ba para on a niveau à village batangi siba na pendant 7 ans pendant 6 ans pour ma médecin à un hôpital général à RDC mama ye ba bien ngoti kaka na Congo nous avons un mutu a comme ministre mabosani peuple atongi école oki nati moto wa Steve Mbikai atongi mama na école wana o eza côté ya OIA soko uti kitambo zo matangomba wana eza na église mo catholique boy okomona bo moko eza wana mama na école souci na bango école à l'état nyonso ekufa ba che école à l'état ofeli eza combien pona ni ba respecter wa wili ba konga azana be école na e privé ya na confort ba che ministre ya sport awa azwinde mbongo ya sport azobongisaka be école na ye siko lelo $100 par bazongisie na cartésien moi na maternelle $1500 siko muto to aluka 10 francs ngo ozata ba coiffeur awa ako préférer tant ça moi na place balobaka anglais balobaka espagnol balobaka français bango sa publicité à lingala ti mais azozwa ba fonction à diriger bato baloba lingala mais l'école na ye lingala non bango ba anglais ba sa publicité anglophone siko école à l'état ngoyo ekufi otali lycée Bokengeli na Lemba ekoma kuzu école à l'état na 18 ans nyonso ekoma kuzu kuzu na ndeni ça dit aux 8 mois si au fouti 1000 francs au quotinaï mais école à l'état na Lemba et c'est là Félix aya pour Félix ça nini abongisa lycée Bokengeli kendel le lokotal na ba salle de conférence mais faut fanande babi école au félé gratuité na année scolaire au ya 2019-2020 est-ce que vraiment il s'est réalisé parce que quand d'autres l'école privée ils a vraiment tellement ébélé est-ce que vraiment bateau bana école privée parce que école bateau comment combattre non record mi comment école privée ba catholique protestant et comment ya kotanga est-ce que vraiment bana botanga vraiment fait ndengo yozomo na mambo parce que dans 4 jours c'est 3 jours lundi le 2 bana bazonga classe omoni sengo na zanango ndina faino na salon oyo salon la classe ba ebi kenon o na petit na biso reprendre nous a bête lo lisoge non na memai omoni ce que président otozui na lobango na lobango pesa propos na nga moto alingi to sala ngo débat akofuta même là tonga mona futi moto sali débat tozo na biso ba président na génération na biso président au CV na yemo ta contredire asati soko luki adresse ya Félix na limité ba websa ngai na kenda au sala émission tango likama o ekoyaka na route matadi soko komi na météo route matadi za na simati tango régide zo tchaka ba tio mbule beta boto to amona tozala ba to aliboso po tozala toujours présent mambetali Congo zomona mais tango to sala émission faki chef de l'état ya tango ba Monica mwana mboka Eliezer na mona penda ba jeune papa ba bimi ba bikeno Félix wana tozo zelaye avant kende ko tanga na ba Congo akima na limité to bana ofute na endako aw on dit pourquoi ba témoigner pour ba yebi Félix tozui ba dirigeant sur ba diriger Congo ba na adresse te ya on dit ba longo même na ba pouvoir mais ba zangi même ata ba village na bango ya okendeli ozo point nga za mutetela na sa même village na Lumumba so tuni bato balobela Lumumba mais village Lumumba ezanini eza village on a loa so longwe loja o koma na chumbi place mon mboka shoki tondo oyo keno bato ba respecter c'est-à-dire ba défendra biso makila Lumumba aussi Franck mon mboka Franck Diongo aussi Olenga Nkoi aussi Lutundula
ozui mwana mboka show kitondo sino ndiko tanga bazebele ngai naza pena mucha ona loa sino bina kende lelo na okende fona le ka village ya papa yemba dongo ozomona mais tozui bato mususu awa bazolo baza ba congolais otuni me ba dialecte ya Congo a habité mabimi congolais mo a fabriqué ozopone comment na ko défendre bato na ebi même monoko na bango te ya mona ka Mobutu abanda ko zwa ozamu tetela matindio na Manyema gouverneur ya mona mama na biso ba juzi wa mbombo baza ba faut respecter bango même so ba koya dialo mais retour hôpital de cinquantenaire il y a hôpital moko ba salara ba lo ba place à bato ba zwa soin même jardin nango nga na ndimela ngo te point même jardin a pas ba longa ngo te pour place ba soin na kanzoto ils a d'abord propre wa bango ba zwa chance au sala jardin il faut ezala penda le rôle neti oye pena boye otalika ndenge jardin za o sepela mais bango balonga même jardin ti parce que ba obikisa batondeni moi mboka Jacques Mbadu akufa wana ko ajalo akufa wana yango na linga hôpital wana ti yango mona ki moi mboka Eliezer fara ke des États-Unis ko zwa soin pour hôpital les ati na kondimela moi après mairie pour toi avec chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozoka mona zotanga komo na mobimba. Merci beaucoup Fofana, on est arrivé à la fin de notre émission. Moi synthèse na un mot na ba ino so balandio vraiment na boké bignonso malgré répondre à bisoté pour na ba frère mais na bi que au kumisika chef de l'état quand des ala que c'est que mambu ils a bien chef de l'état ti ozolo sa victoire. Oh lelo ngata on azo kende na maternelle nazo ka grand-père biso azo témoigner Mobutu ayaka to tangana Mobutu to yebi Mobutu to mona Mobutu boy ndenga après 35 ans 40 ans ngana ko témoigner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mwasi na ye mama Denise Nyagero bayebi Fofana ozo prendre pour ezata wa ba kuya moi parce que oya e comme fachi béton ndemino boye te yo yebiti tant que tu n'as limité tu as combien c'est que ba cameraman bana basi surtout bino oza victoire surtout na bino bato internet malgré tout comme moi basi mo walinga osabu zoba ya ko tia ba mitaka na bango na ba réseaux sociaux mais to ko sunga bango ozomona on dit vérité aussi to défendre bango ozo défendre bango ozo eza vérité zo rata va peut ça raison ozo prendre ngai na défendre victoire na biso génération na biso tozo benga ngo génération sacrifiée ya moni ba rosimu kendi ba kenda ba kapangala ba kenda yo on mérite ko défendre Congo au sali sacrifice na nini reprendre parce que ngai penge Fofana bon mona même ba na zoa même ba na nzoto na ngai à cause ya ko défendre vérité mais c'est pas que na somba veste na que ko sala boité na bana ko lata veste to chaussure te parce que na moment ya ko défendre Congo pe na ko sa fierté à bilamba te au sota côté musu quelque part congolais zozanga lipa a ozang tamboka mobimba pour ça ta fierté à lipa te to na boulangerie te so yi pen victoire ba mugi na tongo wa ba bilipa 200 500 fo bosomba mais to zo ba dirigeant congolais bazo ta ko défendre mata to longa ta ko zana lipa mboka lokola braza tomate 4 saka pilipili 4 saka mais ba yebi ke lipa mo wa munene boui ezala chute chaque jour ba yebi ke koko na bango e matakate mais biso to na lipa na biso na ngiringi mama poto to respecta kango te to kipa kango te to saka publicité ba indo pakistanais na ba indien ya onga na ko loba toujours na bato nyoso balandaka epenge Fofana l'homme du moment pour mota pesa kombo o eza mona mboka Denis Kambai na kena sale misona mona mboka Kabundu Alesa o tanga zwaki prophétie na ye o ezaki inquiétude na bato tout to mo sécurité mo konzeza bien te esenga kelo ko na ya po congolais nyoso afongola miso pour la sécurité ya mokonzi ya mboka pour ceux qui to perdre ye to rater chance o po to ko zwango e ko zwa temps ya wana bina bato nyoso o balanda ngai diaspora na yebi ke bozali na ba problème ebele soki ata mama no akufi awa moyo ya ezate po tozalaki na bato moko bazalaki ba tout puissant o bamonaki ke pouvoir mo eza kwa shawama poulet mayo mais lelo ekomi ngai na bato bandako ndima te ke aza président de la république te lelo aza na Japon mais na monika ye aza wana lelo ekomi ke non oza diaspora oza na double nationalité kaka nga nasala émission wana na beach nasala pe na aéroport okomi na aéroport mba moko ozwi visa nao lelo soko tali me biso bato oto bundi
toza mingi te eza diaspora même si non bokanga bisaka na bino boya po boza ba conseiller boza wana yango na osenga na bino ke boya parce que awa na 2023 mo bo wanga na victoire oyo ezati na koloba na bato nyonso o balinga ngai ndenge bozolo ba non toza mo numéro na ote ngai na moi changement ça dit na lingi te ko pesa numéro na nga pa pamba te poani soko lingi nga ko lukata mukolo city oyo te obiga na lingi Fofana na mona yi ko mona ngati mais toza teka non lo kwa na leka na moi bato bazolanda nga il faut na pesa numéro po bando tindi nga ba plan te ba blo wana pe moi plan nini ko ja boulot te omoni ba plan nini poto ba de sorte eza ba ta poto a bien ba ta poto a mabi atinde le plan wana ti chali elamba reprendre mazui caméra à installer omona yo ke obiga non ndeko nanga congolais atinde linge lamba après ye azui ka ndengo ze lamba petwana sengaka trop abomeli au boulot. Ok, soko sungi ndeko no il faut filmer ya moni ba biso toye na moi j'ai nga lingi numéro na nga ko pesa ngo pa pambati. Mbongai na o chité na o remercier toujours Richard Pangi na Milouz, RDC Monde, maman Pauline, moko ya famille Lumumba, o hasard représentant RDC Monde, ils a aidé à mon amboka Eliezer, biso ba congolais aussi ota ba West Africain, ba Nigeria ba za ko s'organiser ba mboka Libanda. Ya mon amboka Eliezer za initiateur RDC Monde. C'est-à-dire biso na biso, to ça la banque na biso, to sunganaka parce que obo dépassaka biso pe to yebiango. Diaspora, moi na bela na Congo bino. Moi na sa diarrhée bino. Oh examen d'état bino, loyer bino. Yango esengeli to s'organiser. Si ata ko tonga école, ya au sala hôpital, to sala biso moko na compte diaspora. Yango na koloba kenon Vanessa, lelo à travers boulot na salaka. Na suis moko o asombelinga car. Mon amboka Richard Pank na Milouz. Mais na ça rappelle agence moi na ça publicité JFM service en Allemagne. Andimi comme melanga car. Mandimi comme mango ndeni. Ce qui va foutre à 2000 euros, il y a le bic qui on a foutre peut-être 1100 euros ou bien 1000 euros. Et on a le bic na bateau balinganga, c'est la première fois et penga fungula monoko na e kenon car ils en ngo wana. Mais les là remis qu'on déclaré parce que chaque jour et là qui ça té rose pas na o tia on a quoi wileria wa batuna ra opeti ya ombo kapezo kufa mais kuna azui car place à sombela mais place à tie a ofuta 20 euros na parking on m'a bato bazo organiser ya ngo sko yo et comme il penda ko coûter quand même ta mta payer le bon mais là msou se peut a futa ka parking ya on azolo ba kana moto alinginga ce qui le roi mukolo site yeuti soko lukiye kana na tete fana moi 100 euros ça la paie bien ti on a pas maquiller la numéro pe eleki pour na peka ko honorer pour adam na fille mort combattante to bundi na effort pourtant on Eliezer na hôtel ma pembe na gaz pour na ozo basimi balemi sa to pina na makamba media ba telema jeti mais bango bakanga mona mboki Eliezer bazala na ba pasi tout mona mboki Eliezer azwa bango bazalaka ya te kalola comme député deba mzusu baye honorable te soki oyebi Eliezer ozalaki na ye wapi yango tobi tozala ba flatter te yango le ngana zo telemila olingi penge Fofana tana zo tambo na makolongulu oyebaki ngai yango na lobi kenon mutu nyoso o akolinga aedenga numéro na nga ya phone eza 084 84 036 69 084 84 036 69 yango na remercier na bandeko nyonso o baza na diaspora para moko te asepelaka bota bana banunila ye na kati ya ndako yango esalaka esengo o aza na Brazza o aza na Angola o aza na Zambie o aza na Canada o aza na États-Unis esalaka esengo meme papa soka ata beli koto abengi koto abeli papa abikaka. Merci beaucoup, c'était la Fofana et Penge Fofana. Merci Nabaïna Sobozaki, vraiment ébélé pour Nakolanda Bisso. Toujours c'est El News TV. Là, je dis un grand merci à toi, Ange Kito. Merci pour ton assistance. Merci à Papine de la Misso. Merci à Rokar Messi, Babi Batamilouz, Ndemakambou, sans motro. Et puis à Zakuna Milouz, un grand merci à toi. Boza toujours ébélé, Bolanda Bisso. Tout ça, la Moussaloka pour Nakosepel Sao.
combat toujours pour la victoire. Toza déjà la victoire dans ma bourre et Kosimba. Donc merci à Air Max Tadi, merci à Goulamaela, merci à Salon La Classe. Je vous retrouve à la prochaine numéro. Alors restez branchés et vous ne serez pas déçus sur CL News TV. Check, bye bye. ngetadila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo poalikaki yesu masia mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango salela tango peko, salela tango salela tango fami, amani mame, amani mame, amani mame, kedika fumwe, yabilu solo pangi. Mudiambudien kifeti vanga lulendo, mama ngai betelo kuna tempelo ngoya o mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusankidila mfuweyo yandikele luzo Salela tango salela tango peko, salela tango salela tango fami, amani mame, amani mame, amani mame, kedika fumwe, yabilu solo pangi. ndeko na ngai baprofesi biblike ekomi kokokisama lengela ntango na yo